mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus le nazarien. Bapesi ngai plus de 850 démons. C'est-à-dire multiplié par 2. On a un accident qui provoqué, donc on a un mois si on a 400 là quand démons bazoui baba si basé. Joseph empêché là. Joseph empêché là ce qu'on a zozong c'est na sa mutema. Na ko empêcher ndenge nini yimkasa pasani kuna liboso azoki na kota banyo fran. Dès que tu as une option, tu as une mission, tu as une mission. Donc, c'est là où nous sommes en train na moni robe moko apembe mama ebimi likolo esike utaki na ebite robe wana ye elati mwana mwasi wana lokola protection tika ba demo bazalaki ngana kanisa ki bango baleki makasi tout la mwisi ya zaza moko te na mona ki mbangu donc quand on dit au nom de Jésus la aime païen na ba kindokinanga na mabenanga na nzoto mais na tangi kaka au nom de Jésus c'est ne sika zalaki na ganga. Oyo miswe monate matoyi elokate oyo matina na motema ya motote ya mokolo bomeli yo bandeko balinga mitati na kolo Yesu que Dieu vous bénisse tobengisi bino nyonso boya ebele na action ndenge boyoki wana ndenge bolandi wana date ezaka moko 13 au 27 décembre what passé na kati dans les jours les amis dédicace ya temple et anniversaire ya église Messi oui campagne et pas y a faute ben capitaine ce soir le Dieu m'a dit c'est un moment où je vais enrichir mon père mon pasteur dire je serai là je suis au rendez-vous Jésus-Christ au rendez-vous ça sera chaud to bengi zino boya ebele ko vivre le beau qu'on entame là obangwami na tem kitoko oyo intitulé le grand C du temps de ngai le révérend de Kinshasa nakozala wana bien-aimé yo pezala wana. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Simon Ben de la communauté Messie Jésus. Je suis là pour vous informer ce que vous attendez. C'est la célébration dédicace de l'appui de l'Éternel. Nous vous appelons tous d'être des partis pour venir célébrer, vénérer avec nous le Saint-Dieu qui fait tout en merveille. Et nous vous avons invité des éminents hommes de Dieu pleins de grâce, charismatiques et des hommes capables à vous apporter une excellence de Dieu dans vos vies. Intitulé le grand Seigneur du temps de la fin. Nous sommes à un moment où le diable est en train de se cacher derrière le dessin, derrière les images, derrière les sons. Et nous ne savons pas comprendre que le diable est en train de s'infiltrer dans nos abris, dans nos maisons. Et voilà, nous aurons des hommes capables à nous révéler le mystère caché du temps. Voilà pourquoi nous avons invité un homme de Dieu. J'ai dit aujourd'hui, il est homme de Dieu. Il s'agit de l'homme de Dieu Tierto du Congo. Il a été dans ce monde-là. Donc il connaît le monde satanique. Nous aurons un grand témoignage d'une personne qui était ex-sataniste. Et nous vous invitons d'être là. Nous allons prêcher la saine doctrine de Jésus-Christ. Je vous dis, ça sera un moment horrible.
content d'être devant vous ce matin, cet après-midi, ce soir, pour vous présenter cette émission témoignage avec un homme de Dieu. C'est un apôtre que je reçois aujourd'hui. C'est à la personne du apôtre José Chopa. C'est un papa que j'aime bien, de l'amour du Christ. Mais avant tout, je vous fais déjà des gros coucou à toutes les mamans de la princesse de la humble. Je vous amour trop de l'amour du Christ. Mais je m'arrête rapidement rentrer à la régie, prendre un élément si possible pour glorifier le Seigneur et nous allons nous retrouver tout juste après. Seko na seko, Yesu yozali Nzambe. Seko na seko, Yesu yozali Nzambe. Yobongi na lokumu kembo ezonga na yo. Seko na seko Yesu yozali Nzambe. Seko na seko Yesu yozali Nzambe. Seko na seko Yesu yozali Nzambe. Yobongi na lokumu kembo ezonga na yo. Seko na seko Yesu yozali Nzambe. Utana botama kino mokolo ya lelo. Nanu na monate zambo ya lobisa bababa. Utana botama kino mokolo ya lelo. Nanu na monate zambo ya monisa baveke. Ezayo Yesu kolo yo tonda na muya. Yango na tatoli kolo yo zali Nzambe. Seko na seko Yesu yozali Nzambe. Yesu. Seko na Ok, merci. Nous sommes déjà de retour. Je crois que ce cantique a fait plaisir énorme à toutes les mamans, Nabato France, Pobo Lingo, Nangana Bango, Ezomata, 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 et Mati, Lissusumeyo, Zoloba, Nangana Yona Niaza complexé, Tikete Nkola Pambola Bino na Londres, Canada, Belgique, Suisse, Bissika, Italie, maman, Nanga Annie, na Bologne, Papa Kiala, Papa Paxo, boza ebele nkolo apambola bino ndeka na banao lebake toza ensemble mabe nzambe eza wapi nkolo iswaza lokumu ke toza na émission témoignage bisika bato ba moni loboko na nkolo ba expérimenter makamna moyini satana babetaka de gauche droite te bazongelaka la princesse la humble servante de Dieu, la présidente du parlement céleste, députée quoi, enfin ki babeta masolango ndenge ezalaki lelo eza vraiment chaud. Eza chaud pour na mona kimbalele ki bolanda ki apôtre Chopa ebele petit ko bozo landa bozo benga bozo féliciter et ça là bien makasi bolobi apôtre Chopa lobaki tellement bien mais boyesenga la princesse tozo zela kombo ya sero wana o apôtre Chopa lobaki lelo apôtre Chopa robeti la bino lisolango na bosolo po ya bomba raté makambo oyo asala na munguna satana. Sans plus tarder, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman, la humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste. Tovote Nzamba Pambola. Député quoi? Député mokonzi na bango nyonso. Ono ye kimia apôtre na sali o mabe. Bon, vraiment yo ebanga. Moi kimia on ezaka mitungi somoni soko yebite humble na ngaki na salo surprise pe na plateau. J'ai été empoisonné. Ouais, j'ai été empoisonné. Na ebisa ki bana mso apoto ba ebaki à travers ba Facebook, à travers ba ninga mususu. Mais gloire à Dieu, poison bachela kinga na nzoto. C'est un pasteur qu'on connaît, c'est un ami. Sataniste, on a vraiment très attention parce qu'ils ont la sécurité. Pour témoigner, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Donc, on va vraiment. Alors, cet ami-là, empoisonné, ça fait 3 mois. Il a fait ça bon jusqu'à ce que dans moi auto les kaoyo pour le autres moi moi auto les cas moi na libosa kufi de 7 na si basa nzambe musu baza na nzamba pambola bino bozo kango basambela ke ponanga moi na muso yokufa le 21 dès le 23 moi sina lobité de yebisa nga vérité ayeko yebisa vérité ba pesa kinga mbongo pona tshela apôtre Chopa eloko moko na kati ya mai de na tshela ki e mais eloko eka musabiso tis kwa zokufa na été ça fait plus de 3 mois zokufa te to que nous senge pardon pona moi no moko asuka azobela akwa kokufa nde ba kosenga nga pardon baleli
bafukami basenginga pardon gloire à Dieu basala nzambe ebele omoni basimbaka mwana elaka te omoni bahemble ntango ozomona président ya parlement azobunda makasi mpona kolekisa basali ya nzambe oyo baofungola bana ya nzambe mosumisu ebele bapambwami ebele baza délivre ebele bacomprendre délivrance ezaka bacelo loboko te délivrance eza soki ocomprendre mpe oyo obandeki koyeba te eza déjà délivrance alors soki ya parti na yo bato bazopambwama yo moto aboyokende otyele poison yo moto aboyokende osimba ye okoyaka kosenga pardon nalimbisaki bango mon frère en tout cas nazolo bango liboso bana poto nyonso liboso bato nyonso balandanga nalimbisa na ngai yo komitungisa kombo nena kombo bavoto balinga kombo non mpona secret pastoral mpo parce que soki ezalaki bongo na ngai naleka na bekra nyonso ya kisasa toloba mpo na ye moto asengi yo bolimbisi sikoyo osani fo tungisa ye non okesa se l'examen oui parce que kaka jour na yo bonga na bukanaka yaya nga na bukanaka te kaka mokolo na yokaki wana mbam na hôpital mais ce qui est étonnant docteur alobi na nga alobi le poison n'a affecté rien de mon corps mais bango balobi ke poison batielaki nga na donc 3 jours moto akozala te mais moto akufi donc gloire à Dieu apôtre azali vivant nayebi ke bana mosu apoto bayokaki babengaki nga parce que bapaster mosu apoto balobaki na baeglise na bango parce que yebanaki nango na bapaster à moins que soki paster moko ndeko na nga tuka nga na tangi à moins paster moko aloba aloba ezalaki tel ezaka bisika oyo owelela okoki témoigner te mpo bino mpe bapaster bokoma ata kotuni nzambe te oke kaka apôtre chopa bo esika nyonso bana nzambe baza mibale misato bible alobi aza wana na kati na bango omoni biso tosala mosala nzambe oyeba te oyo aza bien oyo aza mabe mais mosusu lokoso omoni bapaster mosusu lokoso bayebisi balobi boma moninga obia tia eloko epa moninga okozwa $100,000 okozwa $150 mais ekei na wapi okolia yango mais bana bakufi omoni nga siko na perdre te nga naza na nga na bomoi mais ye bato bana mibale ya misato nabondeli mpo na ye mwana aza na bomoi ti lelo ma nzambe alingaki koboma famille na ye mobimba alors biso ntango tosala mosala nzambe la humble servante de l'éternel la présidente tozosala yango na motema moko bongo soki tozalaki bapaster oyo ya gauche droite mais leo naza tala biso olobaki baboma ye mpo na nini babomeli mpo mpo alata kitoko mpo na nzambe ndefu ya tour de babel to mpo na nini babomeli mpo na nini yango non ezalaka likambo bayaka kosala motu mabe mpo na likambo ya kolata te mpo na likambo ya kitoko te nalobaki na bino ke satana abundisaka eloko eza kati ya motu ozomona ntango yo ozotelema par exemple bon yo bazoluka nini tu es très joli nazanga kuna mutuka te naa nanga te na eloko te mais beauté na yo soki ka moto atali batina batia azomonaka notre sincère Tiffany ça va la humble servante mais bazolanda yango te balanda eloko ya kati na yo pourquoi cette idée la nzambe apesi yo kaka obimisaka bato mosusu na bowumbasa ya satana pourquoi ça c'est ça ce qu'ils veulent détruire la humble servante pour ceux qui badétruire yo bayebi ke bato ebele bakozanga koyoka makambo na biso tozoloba oyo donc eza mpona kitoko te ezaka eloko nzambe atia kati na biso yango tosenga na bana nzambe beaucoup de prières mpona la humble beaucoup de prières mpona naziréen beaucoup de prières mpona basali ya nzambe mais lelo oyo ntango mosusu bonga bozanga bonga bomonaka humble azolakisa bino ebemba apôtre esika bakekunda ye ntango mosusu banga babwaka nga mpe nayebi te na nsima bandeko yango mpe oyo bazalaka biso mitema mabe aya alekisaki te ya banda koloba makambo ya délivrance esiko délivrance esekwisa ye te asekwa lisu ndenge asekwaki mbala liboso donc c'est comme ça ntango mosusu mpe omoni humble motema humble ntango mosusu mwa sekeya onga osomba na yo to bato mosuka ya mawa oyo baza na poto wangai koma ye mawa akei apôtre wana ndako oloba bien me nakei na kozonga lisu te merci ya kozonga lisusu te tozonga mbango na régie tozwa elema moko ebongo tozongela biso tina yesu libala ya basantu libala ya bana na nzambe libala ya solo ya basali na nzambe dans le mariage 1 plus 1 égale 1 connais-toi toi-même connais-tu ton mari connais-tu ta femme haha bien-aimé dans les seigneurs Maranatha ministère d'intercession et de restauration de famille organise sa première édition des lauréats 2015 de meilleurs couples de serviteurs de Dieu. Mama et Souka Yamasolo Katina Bonzambe. Ça c'est pour vous, le couple serviteur de Dieu vivant. Qu'il ce soit couple pastoral, Bokombaka, église Nankolo. Tous les couples de serviteurs de Dieu partout dans le monde sont invités à participer car il y a de prix à gagner. Pour votre information, couple numéro 10 aura comme cadeau découvert Ya. Couple numéro 9 aura comme cadeau TV Box
un an d'abonnement gratuit. Couple numéro 8, un téléphone intelligent. Maman. Couple numéro 7, a comme cadeau un projecteur. Couple numéro 6, c'est chaud. Vous aurez un jeu de casserole. Couple numéro 5, yeah. Ouverture de lit 8 pièces. Mamae. Couple numéro 4, a comme cadeau micro-ondes. Couple numéro 3 aura comme cadeau frigo en 2 portes en acier inoxydable. Maman. Nanutilité au numéro 2. Couple numéro 2 a comme cadeau télévision écran plan. Maman. Au numéro 1, le seul écran demain ouvert pour vous. Voiture de luxe sera votre cadeau. Ezali Ngolupé Mafuta. Yeah. L'événement se tiendra du 28 au 9 novembre 2015 à Toronto, au Canada. Canada pour Christ, Canada pour le Seigneur. Notez bien que les participants doivent s'inscrire au plus tard le 15 octobre 2015. Et pour tout contact, veuillez appeler si vite le numéro 0. Participez pour obimisa couple na yo meilleur couple ya basali na Nzambe na édition ya 2015. Hâtez-vous car les places sont limitées. Bienvenue à tous. Ok, merci, nous sommes déjà de retour, toujours avec l'apôtre José Tchopa. Donc, je me suis dit que na couture, il y a des Nigériens, il y a des Béninois, on a raisonné sous mon papa dont je salue vraiment mon papa, l'apôtre Anissé Oufandam, dans Béninois, dans la Katia Bénin. C'est un Béninois, donc il y a Soukakaka. Mbote na yo, donc papa Mbote, donc je te salue mon papa, je t'aime bien, Yambela Ngaï, merci parce que tu avais réussi ma maman, ma maman, quelle était, ma maman Maman Godet, tu avais réussi Maman Godet, pour la princesse, pour la princesse de l'Éternel, la humble servante, la présidente du Parlement céleste, tu avais accepté est-ce que tu puisses recevoir la maman, donc ma maman Godet, quoi ça, na Kati, il y a Bénin. Nakati Bénin, il y a l'ingami na lobele na lingala. Apôtre Anissé Oufandam. Stéphanie, moi j'aime lingala. Il faut me parler à lingala. Mbote na yo. Donc c'est ça. Donc je t'ai fait des big donc salutations. Donc c'est ça. Apôtre José Tchopa. On dit qu'on a le bas. Autriche ba Béninois. Bote nga na moninga na naibisa bana nzambe mingi. Na koka ko répéter surtout les kambopo. Je crois que chaque émission tunanga. Na sepela ko la propre. Moni bateau batala biso ba propre baba na Nzambe eza na bateau bazawana par exemple moni nga za descendant direct ya Shungu ozomona donc et puis Franka Muturu non perdu yoyo c'est mon oncle donc biso za ba makila mona biso ba makila moko ya propriété mutaza la propre et atako bonzambe mais moni même ba metena na ba sultani to na kiloti moko ke pobanzi makwana mutanzambe to na zalanga propre na ko tricher bango tesaka elamba kana moni yango na sela na ngona tina sombi na lati. Voilà, c'est tout quoi. Une autre, la maille de autres, on est très cher. Mais une autre caca, on est au caca. Merci. Il faut la rater sans doute, une autre caca. Et là, on met ça. Merci beaucoup. Tu peux tout ce qui est ici, quand on est mais au moins, père, mon bon, on va passer au co, sans qui est T. On va passer maloba wayo na rectifier le komoko batinda kinga mission kokota na côté boma baser comment le tuer na isa ki basaki na pas sa mission ali so na kozaba na basi ola na bana basi 10 à 15 par jour na sozo à partir ya wana na kozwa mai na bango na solo na bango zoto na komeme pas sirène pas sirène kuna akozwa solo ça na ko na ko sabino mingi te parce que ko maman mo ces événements ko les ka kisirène na la kisakinga comment utiliser les miroirs pour le mingi ko ipamba ka pe na Nzambe et pe na ko ba mingi alors monsieur ça
chaque jour c'est rien encore matanga nyonso parce que linga des sens c'est ça ce qu'on est dans baki tellement ça c'est peut-être moi si on a couché jour dans ça c'est de colicata j'espère ça une émission c'est dans la émission passée comment est-ce que passant sur un cas zone na ba enseignement na la question enseignement peut-être pour développer soupice alors on a bandé coloquer na église et ça qui troisième mission ça kende comme de toutes les églises ba ebisa ki biso ba biloko so ki na quatre églises on pense biso c'est toile c'est-à-dire na quatre églises en Nzambe eza na tunzo ba na osata na sepela na ba la première no mo bese pardon dio na ça corps église même ba ça la bi ko ni ba ça ko c'est pas le ça ça ko c'est loko Nzambe chaque tema no wana yo ki la baninga ba yo kaka la sala bango pesa mina so la m ko ça no pe musu ben so kina ni mutu na bien o ben ça pe ngana o ya 20 après o ben ça pe na so 7e do o ben si ba o mission no so ça pe ba ndenge ba kia musu ça do la le vendre matana to ka c'est dans no c'est dans autre donc l'église ça bande comme musu ba sana wana o sana azubi bango na ka l'église ba bi ki ngana ibaki moi je crois que l'église ne peut pas mais bah ici on va chose n'est pas mais au coquille ou quelque côté l'église on va couper donc on subit sans côté ndé na muna ki la sirène wa aki couler la nuit sans limon na sanyo na lobaki ezaki na mutuma ya mwana mwasi ça dit ba bomi mwana mwasi ngoli moté mwasi lambelinga yango mona kinki eloko ali boso babandaka nazo pesa na bino bote na bosa na bino bote mais bozoka ba moto mon la emba bani show bon boso bote na bino bato boso na bino bote quoi pour moi ba bien nenya pota badika boye on ndaka topesi bato bote bote temba na mona limbisa bato balimbisa ngai na kotina ndako na bino simisa ngai mona mizo liko c'est pression si bato mbote bote na biso mapa mukolo na pesa na ngambo kana biso nyonso za mapa mola bino alors emble na ngana bake sana ilikunyaka abiso kokina kati église lokali boso baba pesa nga motema mwasi wana pardonner na sukaki ale motema wana parce que lokali boso sala ka ba kanana kopesa motema ya motu bondoke lokali boso bonki tuna muvino sa zandoki babandaka na motema babandaka na bapenser te babandaka na miso te il faut babisa wana no motema biso motema ba kamena ko ina bato ya kosala mpe na motema wana na motema kanda na posa bonga donc qui a tout cas nanga la force moke kotaki si la na tongo osoki une église wana abi mais avant aucune église pour maman na mwasi wana habita le loko na kolaka abimisi miwa moko ya liboso o mwana mwasi wana lobaki wana c'est vrai la embe na baki na bino c'est une servante de Dieu o na konga kotanga komone mais ebongaki na zwa permission epa na ye parce que au moni biso basali na nzambe makambo ekomi ebele mutu musa koloba te ndenge nyotanga ikombo na nga tout ça il peut me porter plainte alobaki non apporte nga noto solaka na biso bien okoyeba te mutu aosekisa yo moyebi na kati ya motema na eloko aza nango te ozomona ta mosusu eloko wana ekotika ye na vie mais c'est quelqu'un qui aza ne humble je vais lui poser des questions na koposer pour problème akopesa nga permission je vais lui dire aujourd'hui soki ka oza na l'œil spirituel okocomprendre soki oza na oreille spirituel okopala mutu yango nazoloba ata na basigne ata otanga kombo te molobaki neti la princesse olingo détailler la princesse olobaki non fille ana azala journaliste azala mwa mokie wana moi journaliste wana oyo asalaka mwa boye nga na miyebaka pe te soki nazala ndenge nini mais lelo otalaka akende kopesa yango na otindela okopesa yango epai ya journaliste boye ata batangi kombo te mais baocomprendre kende opesa yango epai ya apôtre oyo aleka na le nazarien azala mwa mandefu etonda partout kende opesa yango apôtre oyo alataka mwa propre le bayeba bike na apôtre wana eza moto interne donc sala ata na basini ozosakola mpe mpo na nga nayebaka te nga vraimen babato bakabelaka nga te ya nayeba te bamonaka kana ata propre bakasa nalela te ya nzoka ye moko boye mpe makwanga elelaka bino bapoto boyokaka mpe ngai moko te ye tomona ete aza nango déjà merci naza nango ya kolo me ya bino mpe esala babien tozonga na nzela ntango olobi bongo naoki kaka kwa prophétie mo ozoprofétise nga kende okabela potre wana azalaka zéro fausse alobaka bien wana esalama mpe bongo nzamba opambolo alors je disais ceci c'est vrai mais nayebisaki bino code eza te napelakisaki bino kena mama wana lelo danger bastade banini
aobeta beta ngo eza ba elenga na kotanga te soki otangi wana eza yo otangi yango nazo biso ke na permission nazo comprendre le mikolo ozo attaquer biso pesanga permission na tuna ya kopesanga pe permission c'est mieux parce que monde na tuzaki na ba programme belé ye ba programme belé pas so kende ba mboka musuko sala makamuna o sala wana ba programme belé on n'a pas eu le temps vraiment de s'asseoir parce qu'il voulait connaître pas yebi nazarien bien ayebi opé très bien alandaka opé très bien les carapé ah oh ya les kaka te on beta ba stade ana habité on tale c'est pas les kaka na habité moninga na mingi to pour décevoir bana poto on a kotanga ba fille on va ça la succès hein succès c'est trop dur mais oyo basé un peu comme la tomboli ba on nga kaloba mon serviteur s'élèvera il montera tozali na mama Laure tozali na sœur na biso pour abimi sœur na biso alemba maman nani comment elle s'appelle encore ça maman tozapena mususu batonisa mpe bastade eza sere na biso Marie Misambo toapena basere na biso mosusu bamama Shabani mpe bazali le mosusu mpe ezali toapena toza bango ebele na kotanga na basere Sandra bazali basere Bena bazali basere baza ebele ya poto opesa biso kaka detail biso moko tokoyeba otangi sere Sandra moi tozalaki nao na ye ti otokende otala le défait même azali ayete long à illuminer déjà na epo tozalaki soki ezalaki yango nga kati ti onga kaka kati nga na epo tozalaki biso mbale na yo na ye totambolaki biso mbale na ye donc en tout cas naoyebi biso kaka boye ke nalaki bana poto bino boyebi la humble servante aloba na ngai eloko moko ya lukaka bapreuve wana c'est bien omoi ntango nayebisa bato ke naza maître yo olobaki tomona bapreuve badojo banini mais yo moko okaki bana na nga na bamasa na nga bamaître babengaki wana grand maître na biso wana tu vois les choses que moi j'ai fait ce n'est pas aujourd'hui ça fait plus de 20 ans passés tu comprends plus de 20 ans passés ça dit tant au mutu on a pris exemple quoi aujourd'hui pasteur Mathieu non pardon le frère Mathieu bokene ki sangani naye bokomi kuna ce sont des choses purement et outi ko salama tu comprends de 3 à 4 à 5 à 6 à 7 à 10 ans c'est différent na biloko et ça mi 20 ans d'ailleurs moi j'ai encore les mémoires parce que mon lelo yo mutozo bisanga ngana te ya kitoko. Moi je suis un prédicateur. Ce qu'on l'a dit, émission nanga otie babiloko na on terre. Ça dit na bosana babiloko ba témoignage comment kokotisa on ya kokotisa na ba soki na otea na kotisa yango. To église moko benga pona na kotisa yango. Ce sont des choses passées mais na la kiba na nzambe la humble azana na yebisa bino tanga opesa. Na pe na otika te. Na yebi que yo zakambambati. Yo zakambamba otika te alors nazolo bo eza nécessaire ya omatisa ba na nzambe ba comprendre ngelo mona o sepela pona loba na o yango parce que tangu satana abandana motema abebisinga motema abongisi namoni mwa mwasi na yebisinga na butu po lobi ozokende banda mission lokolo ozokende banda mission wana eloko nyo osala na humble servant abimisi miroir moko liboso na miroir wana taka abimisi mpo na yebisaki bino bana nzambe ke basalaka nyonso na monde ya ténèbre bamonaka bino a partir ya bamiroir abimisi miroir wana namoni azwi lokola eboka omoni eboka oyo basi batutaka po voilà azwi eboka wana atie miroir atali fi wana abimisi na kati ya miroir abibenga ye na bando benga kombo na ye na bengi kombo alabimi na miroir tanga bimi na miroir azwi eboka wana akotisi liboko na eboka abwaki na kati ya miroir abwaki tanga abwaki na miroir abwaki l'esprit de mort na kati ya mwana mwasi alobi siko toza na pouvoir ya kolanda ye ya koboma ye après ebisinga alobi Joseph vanda nalakisa yo makambo nini oyo ekomaka na monde na biso la humble servante la présidente yokanga très bien comme nazo lobo et pambola bana nzambe azui atie miroir liboso abandi kozwa omoni ba solo oyo abandi kozwa ngo na ndeko kushena bana basi abando zongo abando fungola ngo soka fungola azui solo wana bwaki ngo na kati eboka wana akobwaka solo mwa mwasi na kati eboka soka bwaki ne boka abimisi loboko abendi oyo babengaka mutu aza na bomo yeme balatisi ye totem to mutu moko babwakela ye mauvais sort oyebi alakisinga ndenge nini babwakaka mauvais sort abi akutanga kotisi abi nazobwakela tali mwa mwasi moko abi naobwakele molimo ya mbwa maser pour la première fois namona na kati ya bomoi nanga koma te ceque babwakelaka mutu mauvais sort ngai nabenga yango totem mutu moko batikeli eloko mona kati ya bomoi ne humble landanga très bien eloko nazoloba azwi akotisi liboko na eboka ntango akotisi abimisi liboko abimisi lokola mininga moko abwaki wana bamo ekikota na kati ya miroir mbala moko mwasi wana molimo ya mbwa ekoti kati na ye ndo omonaka la humble servante eza na bato mwasi mosusu aza na molimo ya mbwa oyebi mbwa mama mbwa azalaka
na ba manière na ya tambolaka na kopesa kaka biloko misato ya mbwa biloko ya liboso mbwa aliaka biloko ye moko asanzi oyebaka yango biloko mbwa asanzi ake kolia ndo omonaka mwana mwasi mosusu mwana mobali mosusu mobali moko osobwaka ye me yo ozongelaka ye kaka c'est-à-dire oza na molimo ya mbwa kati na yo mbwa batia ye molimo ya impudicité ekobo amoni mbwa akipaka te mbwa mama na papa babotani baboti ye lelo akolala na mama na ye lisusu akolala na mwana mbwa akipaka te molimo ekobo mpe inceste na kati ya mbwa mbwa aza eloko oyo bakengelaka c'est-à-dire mbwa batiaka ye ndenge nini mbwa akolia na ndako me balalisa ye kaka libanda donc vie ya moto akoma na ye aza na epa na ye aza na ndako malia aka libanda donc vie na ye désordre kindumba nzoka molimo ya mbwa atali su miroir azwi sola mwana bambwa mibali baza ya basi mpe baza nazoloba na mbwa ya mwasi mpe nazoloba na mbwa ya mobali papa misusu ndenge tozala na Kinshasa na yebi te so na balibandi esalemaka donc bapapa na biso bafonctionnaire wana akozwa mbongo bakofuta ye ezokoma ndako te mpo deja bilia leleki ya defa lia wana baofuta ye bokataka bolongola ya bino na ozongana na mabopa mbwa molimo ya mbwa mbala moko yango mola embe servante nga nalobaki na bino ntango nga nayaki na Nazareth nayebisaki bino très bien mon témoignage a été toujours accompagné par la parole de Dieu et l'enseignement c'est-à-dire omoni par exemple sikoyo makambo mwana mwasi aosala il faut nga nakata yango naleka ndenge nde kobwakela bato milimo sikoyo nakokata naleki mais kotika bato na nini na posa mais apôtre fayaka aloba ntango so molimo mosusu mpesa kati na nga nayebaka te akozwa molimo mosusu abwakeli molimo ya serpent or serpent eza nini songisongi mensonge eza na kati ya serpent ozo comprendre serpent aza na molimo mpe ya kindumba donc bamilimo nyonso wana la humble servante de Dieu azobwakela yango na kati ya bato akozwa moto mosusu azwi molimo akosangisa abwakeli molimo ya caméléon nde omonaka moto mosusu na vi na ye makambo nde etambola kaka malembe akomi kobebisa bango je vais entrer dans les profondeurs tant que tokoparler sur batotem tant que tokoparler comment est-ce que bande kobwakela bato mauvais sort parce que wana ngai nayebisa bana nzambe kaka mpo bacomprendre ntango asilisi efali sikoyo na ntongo ngai nabongama mpo na pokwa nakende église ma sœur nakei ezalaki vers 15 heures naki kozwa mwana mwasi epa na bango esika avandaki epa na bango mama na bango ayebi kaka no oyo aza na ye frère sœur parce que ndenge toyebaka tomonaka moto nyonso frère tomonaka moto nyonso sœur mama na bango alobi aya aza na beti porte azali tobimi nakomi nini wana nakomi na biso kunati lemba nakomi na lemba alobi tobimi malembe tokomi na nzela la sœur s'est rappelé alobi non eza na wana tozokende église na matete apôtre wana aza na poto kuna apôtre wana aza na poto soki azokanga komona ezalaki apôtre Serge Fitidi aza na poto pendaki nazoloba bana poto bayebi aza kuna wana aza paka misala wana elingai kosalama nde kuna epa na ye alors mwana mwasi andeki kosambela kuna moko mosusu nasepe na ye bon abi nanga tokende église nde mokolo wana ezalaki zoka na monde ya ténèbre sika na babi okokende nde mwana te la humble servante oyebi basali nini bapesi ngai plus de 850 démons c'est-à-dire bamultiplié par 2 balobi omoni badémon oyo nde bakoaccompagne yo mais ntango ozokende kuna okende mpe yo moko te okende na badémon wana parce que bango nde bakosala ke bakapte mwana mwasi baenvoute ye mpo yo okende bomela biso basi babongisaki makambo nyonso na monde ya ténèbre nayebi biso ke mwasi wana azwaki miroir abwakaki molimo déjà akufa na kati ya mwasi wana donc l'esprit akufa ebandeki koreni nano na mwasi wana déjà alors qu'est-ce qui s'est passé esika oyo biso tobandeki kokende tokomi na nzela mwana mwasi akanisi alobi foni mpo ntango wana ezalaki kaka bafoni alobi foni ekokanga nakende mbangu nakende koretire mbongo moko yaya atindelaki ngai ya parti ya mboka oyika ntango wana bafoni tokotika foni aretire mbongo se wana ezalaki bazaire mbongo ya bazaire bafrance zaire tout ça soki mikombo so ezalaki je ne me souviens mpe ezalaki bambongo wana bapesi ye valeur ya kofuta classe ezalaki na valeur à peu près ya $200 si je me rappelle bien mais ezalaki na baniveau bafranc belge bapesi ye mbongo wana azwi mbongo wana azakitaki saki moko neti na ataka mingi wana atie na kati ya saki wana masere tobimi tobadoke ntango tokende na nzela mpo tokende église nazomona bacréatique c'est-à-dire badémon bapesaki nga nazomona bango oyebi eza na bato mosusu totambolaka na nzela humble yo oyebi te me badémon bazotambola partout nde omonaka baaccident mosusu provoqué nde omonaka mwasi mosusu oyebi ke na kati ya nzela kaka badémon bazoyiba basi bazemi ndenge kaka tondokende na biso na nzela mo tokende na mission mosusu bango so batali kaka mwasi moko azemi babebisi mwasi wana ndeko mpo nzela oyo nyonso nga ndokende na bango baza na ngai il faut baprotege nga ti tokoboma mwana mwasi wana mwana mwasi aoblige nga alobi non papa en tout cas il faut tokende ka église avant tokende hôtel ngabi te tokende na hôtel makambo na bino banzambe église c'est quoi tokende abi frère na yo
Habiter toqué là nous, hôtel comme ça, ma église, hôtel, on s'y m'habiter. Landanga très bien, la humble servante. Le na katsa mokili na biso, eza na bana ebele bayoke la su basala nzambe te. Mais nzambe asunga biso. Tonga na zolo ba bakofinganga. Ou apôtre zo comme ça basala nzambe te yokanga na zolo ba très bien. Na mosala nzambe azo sala nzambe ya solo. O ba kochela e poison pe poison ezuete. O ba koluka basala e mabe pe mabe esalite baza ebele. Basala nzambe baza na zo répétango très bien. Muntu aloka mususu mosala nzambe bazasuna matoyi te mais yoke eloko nano ebikisaki mwana mwasi ya liboso oyo ngai alobaki eloko ebikisaki nano ya liboso alobi na ngai alobi ete Joseph abi Josetin tokende na église paster alobaka ezala olembi ezala outi mosala ezala outi wapi kozangaka église te bible ezoloba biso na 2 Chroniques 20 2 Chroniques chapitre 20 mpo bato baza na bible osimba bible na oyoka bible ezolobisa biso na 2 Chroniques 20 confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. C'est-à-dire quoi? Tant que nous avons se confier par Moussal Nanzam, Malouba Moussal Nanzam, c'est très très important. Et ça, on va te peler les locaux, parce que nous avons beaucoup Nanzam, parce que nous avons vu qu'on changeait, parce que Malouba, au père spirituel, nous avons négligent. Je crois que les pasteurs, tant qu'on a dit, mon côté, Batunyoso, barate église. Oui, l'église ensemble, tant qu'on a vu barate église, il y a Yoka qui a le bâti, il y a Karaté, mais si quand on a Katinaï, alors, à lui, tout est dans l'église. Non, il y a une Meki, na tout ni sirène, na sirène. Azo, j'ai encore un token d'église. Au lobby ni sirène, non, il n'y a pas de problème. Bokendi, ya, Ozobangani, 850 démons. Yo moko zangana zawana, Ozobanga. Et puis, tala mutaza simana, démon géant belal. Tokosa nyoso tokosa, donc il loko moka grave, ça te toko bomaï kak. Ngabi bon, tokendi, toke bomaï. Tokeiti, inde, tokomi na 4 églises. Na 4 églises, bah, il y a un monde à ténèbres. Il faut que ça ait attention à ce que ça ait ensemble. Nanga kolinga kovanda ka mingi na suka église parce que liboso bako remarquer nga namoni ba présenter pasteur moko pasteur on a uta ki je crois Nigeria tangwala pasteur on a telemi na cher abandi côté mwana mwasi lokola saki mosali ake kovanda na 3e rangée lokola komaki na retard ba pesi punition moya yemba ezate moya sa musali ezaki te ake kovanda na 3e rangée esika vanda ki azolanda mateya ngesika na saki na zotala pasteur on a telemi atei abando tei atei tout d'un coup, le pasteur a télémi. Qu'est-ce qu'on a vendu qui n'a pas là? Alors, je sens ici dans cette église, je sens dans cette assemblée, et ça, moi, si mon hasard, et ça, mon hasard, monde à ténèbres, et Zolandaï. Est-ce qu'on va passer à qui on a tout semblé là, prier. Est-ce que c'est quand on a ça là qui m'a dit non? Comment est-ce que le pasteur a dit que Nganazar? Si on a quand ça qui le croit dans un mot comme la humble servante, dès ce qu'on a comme on a mis sur bon document, on va faire là. Bana on a pas ça bando qui basa na mission maman on a pas ça na mission na moni siko ki bato ebele tango baso ko ya mission na kati l'église donc na kati église la mbene to sambela kana eza ya nzambe bazali ya sat na pe bazali to lobite ba pasteur nyoso basa malamu to lobite ba nyoso nzambe basa malamu quand to baso bakana ba pasteur ebongo ba na nzambe eza ba de nzambe so za l'église mais tala accoutrement na ye surtout na poto la humble servante na ta l'église na poto na leli mona ka mutamu takalati humble kozomona pena ke kola alatiko sous-vêtement kati ezomona alati mabele nyonso yawe cheboy ebimi libanda liboso ya pasteur alati ezomona jipe moko donc ekomi nde concurrence bato bakendaka église na poto lokandi bakendaka concert po bato omonaka bango na église na poto wana kaka bango nde bakendaka concert samedi aza na concert dimanche aza na église elamba alataki na concert yango wana akekolata yango na kati ya nini ya église ndo omonaka biloko ya ndenge na kati église motu nyonso aza ya nzambe te eza mpe na baoyo ya satana basi baseglise bakoti na kati ya nini ya église alors ntango nakomi kuna paster wana komoloba lobi alobi tia insiste abiche insiste abengi un frère na sœur moko abi boya liboso paster ma baya amenez-moi le panier de l'offrande oyebi la humble servante nakoyebisa bana nzambe eloko eza très très important mpe la humble nazoyebisa yo oyebi makambo mosusu yo osalaka nde ebatelaka yo bofrande mosusu yo osalaka ebatelaka yo oza témoin yo kokoyebisa bana oyo bazolanda ya nazarien epuis baoyo nyonso oyo bazosoutenir nazarien bazosoutenir mosala ya nzambe bazosoutenir yo te me mosala ya nzambe bofrande na bango ebatelaka bango landa lisolo oyo qu'est-ce qui s'est passé batie panie offrande alobi moko akoleka na offrande na ye awa atia na kati ya panie oyo azwaki siko anointing oil babenga yango na anglais bongo huile d'onction ou d'olive kako basombaka abandi koaplike bato siko namona pour la première fois oyebi lelo bato bakabela nzambe te bato lelo baosalela nzambe te na ntango wana église ezoya komoto bato bazobanga nzambe ozomona moto azolongola sapato la humble servante azopesa nzambe
omoni mutu ayaki na kosima longoli kosima kabeli nzambe omoni mutu azovide bapoche nyonso aotya mpona mosala nzambe ekende liboso eza kwa lelo te baza bana nzambe mpe bakomi na bango na raison oyo afo mpe bakomi ebele bakopesa ye boye yakisa nango makambo mosusu bakopesa mpona mokama nzambe yakisa ozomona nde c'est ça le problème yango omonana esengo na ngai ezalaka oyebisaka nga chaque fois papa nzambe oyi papa batindeli ngai eloko boye na makambo ya nzambe tala yango oyo olakisaka ngano papa tala batindi yango oyo yango ezosala mosala awa papa tala batindaki nasala boye papa tala toujours pourquoi tu ne fais pas pour toi parce que soki olingai mpe kolata tu allais acheter bilamba nyonso oyo ya kitoko eleki nde mwasi nyonso azalaka tu te sacrifies moi je vois comment est-ce que humble tu te sacrifies moi je suis témoin nayebisaka bana nzambe comment est-ce que nga moko namonaka eta mosuku oboyi na okosomba bijou oboyi na okosomba motia yango na makambo kaka ya nzambe nzambe apambolo mpo nango alors je disais ceci bato bakomi kopesa ntango bato bakomi kopesa esika mwana mwasi azalaki la humble servante de Dieu esika mwana mwasi azalaki qu'est-ce qui s'est passé namoni mwana mwasi. Merci apôtre. Bon bango tozongana na régie rapidement parce que kosimba micro boy c'est pas une mince affaire donc ici tienga moi mapika moi kilo moi ka lobby la princesse comme il va paquer hein akomba ba paquer là le ba obelela boy ba obelela na raison soutenir musala nzambe et ça là bien nzamba pambola yo. Merci, rentrons rapidement à la régie, prendre un élément, le temps qu'elle a s'est reposé, bon, on t'ozonga. Ndaku ya koteka na mutu nyonso oyo asepeli nango asomba ayeba ete ndaku yango ezali précisément na République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa na commune ya Gombe. Ndaku ezali vraiment monene ya kolobela kutu ezali te ezali na molai ya 25 mètres na longueur pe na largeur na yango pe ezali 25. Yeba ete ndaku yango ezali na double salon mamae eza na 3 chambres ya kolalela cuisine, salle de bain, douche ya libanda, veranda kitoko oyo wapi eza na balcon ya kolobela kutu ezali te pe babisika mususu oyo totangi te. Pour tout contact na moto nyonso oyo asepeli kosomba abenga biso plus 243 89 68 380 25 081 28 94 638 089 70 46 582. Chance yango wana epesami na moto nyonso tue. Ok, nous sommes de retour. Apôtre Malobo Mboka. Merci maman, la humble servante de Dieu. Nanga kina continue wana nazolobake tokota kina kati na église bazo tofan permettre nga na lobelo ko moko eza na bana nzambe balbi nanga na bosa ngi kopesa numéro na bosa na kite na pesa ki numéro tam subino bozolanda te na lobaki na suka opesa ona suka. Merci beaucoup. Nazolobake tango tokoti na kati ya église mwana mwasi bato komi ko kena opesa offrande namoni mwana mwasi alingaki atelema avandi soka linga telema avandi. Oui, pourquoi? Parce que j'ai compris tant on a écouté banzambe que moi na mwasi wana azaki na mbongo ezaki ya yete ezaki mbongo ya kopesa na école na classe. Alors elle hésitait à cause de ça, mais vous savez ce qui nous doit nzambe Bible dit c'est Dieu qui crée à nous le vouloir et le faire. Nzamba kutika o jamais surtout ce que ça mon kolona nzamba ko visiter nazo ebisa mutu moko azola nanga très bien za na poto nazo ebisa mutu moko za na mboka nyonso yo zali soki nzambe alingi a visiter yo nzamba ko susciter kaka posa moko mona posa moko soki nzamba ebisi yo zwa eloko yo somba pour les missions somba
soki nzambe ayebisi zwa offrande okende opesa epai ya paster pesa, soki nzambe ayebisi zwa biloko okende opesa bofelin sala, soki nzambe ayebisi kota prière, soki nzambe moto ayebisi oningisaka mutu boye yo ningisaka mutu boye etali yo te, soki alobi yo fukama kaka oyo ayokaka nzambe yo wana nde moto apambwamaka. Yaya namoni mwana mwasi atelemi esika azalaki après plusieurs hésitations, ntango atelemi abanda opusana pendant aza kopusana liboso ya chere bwatia offrande tout directement pardon na yoki makelele libanda sirène azobenganga parce que nazalaki na pouvoir ye pasaki na pouvoir ya communiquer ya litoyi nanga azobisanga Joseph empêcher la nga bina sikonga azozongisa na sa mutema na ko empêcher ndenge nini ye mutasa pusani kuna liboso azoki na kota pani offrande. Yaya makambo nga na mona ti lelo bana nzambe boyo kanga pani offrande wana obino bo neglijaka yoka makambo esala tango mwana mwasi akomi liboso ya pani offrande azwi mbongo na yazaki na saki la humble ngamo na omona na musika tanga azwi mbongo akotisi na kati ya pani offrande ba eloko nini eleki namoni likolo moni l'église likolo ezaka tango l'église ezaki batole ngai o bato bazomona bamona mususu ngai pe mutu nakomona na boma na omona mususu yango moni ba o balukaka basala biso mabe bamonaka mususu makambo mususu biso bato tozoyeba toyebaka te yo ozopesa kaka yo osalela nzambe awa boye ozosalela offrande ozopesa nzambe oyebi eloko nzambe wasala te oyebi protection ya nzambe eza na nsima na yo te. Alors namoni robe moko ya pembe mama ebimi likolo esika eutaki nayebi te robe wana eye elati mwana mwasi wana lokola protection. Namoni 3 anges pour la première fois namona bateau oyo nga namona na misu na nga te bana na botama namoni bango bazongenga na bébé et puis wana ezobima moto bandi kotourne mwana mwasi. Mais ce que j'ai compris babandaki kotourne mwana mwasi mpo na ngai te mpo nga naza mutu nga nde balingi bautilize mpona mwana mwasi mais mpo na monde ya ténèbre oyo bazalaki libanda oyo bakandaki basala mwana mwasi mabe bandi kotourne 3 yoka lisolo te bango babisaki biso ke tokolonga na 850 ebele sans compter moko sirène azalaki sans compter ngape nazalaki wana. Alors esika nazalaki namoni ba ange wana bazo tourner mwana mwasi siko nazoka makelele na biso l'église omoni koyemba wana alléluia ale koyemba wana eloko leza sute mais maloba ya bato wana nde komo yoka na siko lokwa tukomi na monde moko bitumba monde moko esika mususu nazoka bazoloba ne touchez pas celle-ci, ne touchez pas cette fille, ne touchez pas cette sœur. Bazo tourner sur quoi na bambelier bébé. Et si ka batemo bazalaki ngana kanisa ki bango baleki makasi tout la mwisi ya zaza. Mon côté na mona ki mbangu la sirène eskasaka komuganga Joseph sors vite babanga ki soki na kweyaki tant sous délivrance banga ba bimisa ngai banga ba bimisa ekati nanga alobi bimamba yango mona ka mutu mususu ta basela batu délivrance omona yimba moka fungoli miso soka molimo eza kati nezo ebisa yobi efunga na miso ke baso koyeba kobimisa ngai yosa mutu musu distrait na église ana kati église baninga bazo bika na miso na yazo mona baningo mayaki na moninga biki na basambela kinga o abiki o aboti mais yeti lelo c'est-à-dire azana molimo moko kati na ezo ebisa ke yoko koluka no délivrance te yo mitika la ka nengo sana eza nango normal ma sœur tanga kwei na kwei wana ba moko na ko mututuka bon na su ezo esprit na mbango nga na église wana ya mbango ba protocole na calculer ce que ba protocole bazaki nzoto miki na banga ko to minene ba kokanga ba bite molimo ezu frère na landika qu'est-ce que ba to bazaki nzoto miki pas na protocole na soki na zaki na ba frère ba na sukumi bango mbango na komoloba na ba frère bandola ndanga frère nini na bibolongwa boza milimo moko kuna kati na bino eloko nyezo empêcher biso wana bokangi biso ndenge nani wana ba bakiti bango pe bazoyeba te nani akiti nani asali nini bayebaki eloko elekaki te mais yokanga eza na enseignement moko oyo eza likolo ya panier offrande nazoyebisa bana ensemble parce que ngai témoignage na nga ezalaka accompagné toujours na parole ya nzambe. Bible ezoyebisa biso les anges de l'éternel campent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Ba ange babimaki wana kobatela mwana mwasi wana ezalaki parce que mwana mwasi asalaki acte moko malamu. Bible elobi la main qui donne c'est la main qui reçoit. Yango moni ba o nyonso bazo soutenir mission lokwa ba nazaréen ba soutenir musala nzambe boye ba kotika la kabongo te nazobela ba ange baza likolo oya babatela ka batu bakita likolo bo moina bango ezala oya kokanisa biso na micro esmbio ezala boyete oya kokanisa ta na micro oya kokanisa biso ta na nini na ordinateur ne loko songolo na caméra ne loko na contribution pona émission pona nazaréen kende liboso nzamba tindele ba ange wana ba protéger vie na ye ba protéger bana na ye ba protéger misala na ye nyonso la nanga très bien okomona na tangu ya Eli parce que Eli azalaki devant 400 prophètes de Baal panier offrande ezalaki wana liboso Bible zo ebisa biso nini Eli alobi na Baal
alobi bo banda bo invoquer nzambe na bino ba invoquer basali incision eloko moko comité babeli nzambe na bango eloko comité mais Élie Bible dit à l'heure de l'offrande. C'est cette heure-là qu'Élie s'est présenté. Pourquoi tant bandé qu'on a invoqué Baal, Élie a mon quitté. Pourquoi tant bandé qu'on a décision qu'on a ensuite Élie a mon quitté. Élie a été nzambe à quitter Kanatan ou Nine. Bible dit à l'heure de l'offrande et Élie s'est présentant. Vous avez Yesu ye moko. Bible dit moko mususu atelemi na kati ya temple. Amoni bato baza ko tia offrande masina humble servant. Bato baza ko tia oya ya 10 000, oya ya $100,000, oya ya 20 000. Mama moko ya veuve azalaki kana likuta moko etika kati na ye. Aye na likuta wana aye ko tia. Yesu azoyebisa ba ye kolinga lobi ezali na mwasi moko te na mutu moko ta tie koleka mama oyo ti lelo na kati na Bible balobelaka pona mama wana. Cela veut dire quoi? Ce que Jésus s'est positionnaki na panier de l'offrande est-ce qu'offrande ezalaka yebango ti lelo nzambe wana azalaka kisika offrande ekotaka o nyonso asalaka bolamu epa nzambe nzambe aposanaka bolamu na ye te mwana mwasi alingai kokufa eloko ebikisaki ezalaki semence no apesaki epa na nzambe eloko ebikisaki ezalaki kitoko na ye te eloko ebikisaki ete ezalaki soki batina batya na ye te mais eloko ebikisaki ezalaki kaka offrande akende kopesa epa na nzambe. Donc tant que ça bolamu na makambo nzambe yebaka nzambe ko soutenir yo mais eloko eza leçon pona nini monde à ténèbres batu nyonso wana bakai kolonga mwana mwasi wana te parce que mwana mwasi wana azalaki na nzambe parce que ayokaki maloba papa na ye soki ayokaki maloba mosali na nzambe to elobaki ke bozangaka mokolo ya prière te nde mokolo wana na humble servante mwana mwasi angai kokufa e ntango sire nazongi bango bazongi natiki bango ngai na ye kolanda na chambre d'hôtel sika tolanda kovanda ntango nakomi kuna namanda oluka ye oza wapi aye koapparaître alobi Joseph médicament nini nga namoni nga alobi te me ndenge nini bato wana babimaki bauti wapi alobi yo oyebisaki nga na komisi na yo oyebisaki nga biso toleki makasi oyebisaki nga bino boza nyonso boleki nyonso tokosakifie mwana mwasi bongo bato babimaki wana pwani bokimaki bango naluki bademo nyonso badino opesaki nga baza te yo moko sirene ozalaki tozoyebisa nga bima kima mbango sikoyo bato wana tokimaki bango ndenge nini alobi na nga alobi te bato wana baza bato mosusu ngai nayebisa mwana nzambe ke oyo abatelaka yo aza vivant asa na bomoi oyo abatelaka oyo akufi te sirene aza koreconnaître ke eza na force mosusu eleki bango alobi na nga alobi Joseph bato wana kotanga kokomona bango te nga biske nga nayebi ata bato wana nayebisi na bibo sirene lokola yo okimi bango seke nga aza na mposa na mata niveau na kindoki yo olakisa nga sikoyo bato wana nga nakende na nga kokota kuna na s'associer epa bato wana mpona moni yo baza na puissance baleki yo bakimi yo olakisa nga bango abi Joseph komeka te komekata mokolo moto kotanga kombo wana te nga bikombo nini na kotanga abiki te komeka te naye kokanisa sikoyo na bia oyebi ke nayebisi oyebi ke banda kotanga kombo moko paster wana banda obondela bato soki atangi kaka au nom de Jésus ntango kaka nalobi au nom de Jésus la m payen na bakindoki na nga na mabe na nga na nzoto mais natangi kaka au nom de Jésus sirene esika azalaki na ganga lokola moto moko ebimeli ye oh natali bonabi oh nabia nazwi ye nakoma mpe kosakani na mon esprit na siko soso nga lobaka na otanga kombo wana soki nga lobaka na otanga kombo wana kanga monoko nao soko mekotanga so kombo wana nazobisa motu moko kombo wana oyo sakanaka nango Bible lobi Dieu a élevé ses noms au-dessus de tous les noms nazobisa motu moko malade ozobelezaka kombo mais nayebi kombo moko eza likolo ya sida nayebi kombo moko eza likolo ya kyste nayebi kombo moko eza likolo ya cancer nayebi kombo moko eza likolo ya myome eza kombo na Yesu et Bible lobi à son nom tout genou fléchira et Bible ezobakisa na biso quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. N'a écouté à combat Moutamboka, combat chef de l'État, combat gouverneur, à roi, à tata nangate, ya maman nangate, à koko nangate, mais n'a écouté à combat Jésus-Christ Masia, oazo landangan, na bon moinae, ou yébité plan ni diable, ozo nakata bon moinao. Ce qui moi, on a bikaki d'abord, azaki d'abord na Yesu. Pour yambaki Yesu, le kolope mobiki sinae. Et deuxième chose, soka bikaki, ezaki parce que ayokaki maloba, ya papa na ya molimo ke kozanga ka prière te combien na biso bayoka ka maloba basali na nzambe te papa na ya molimo papa na ya musuni boka bwana a on asia mabele oya poli likolo kuna soka imta yebaki nzambe te atikali wa yebaki nzambe akoti mais papa na ya molimo boke na eti likolo na lola bozana nzambe yango to yoka ka to saka maloba papa na biso ya molimo bana poto bolimbisanga nazongi suwe koloba na bino teke nazoloba na ba pasteur nazoba pasteur nazoba papa na ya molimo
nalobi na pasteur te soki oza na papa molimo te gloire à Dieu nazoloba na pasteur oyo mutu oyo aza na papa na ya molimo oyo asambelaka na église songolo soki ayebi biso likambo tosa parce que maloba na ye eza maloba ya nzambe tokomonaka nzambe kaka na nzela ya basali na nzambe la sirène azo reconnaître ke eza na bato moko oyo baempeshaki biso toboma mwana mwasi wana mayebisinga humble servante abi kobanga na yo te parce que lokola eloko wana esimbi te yo continue kaka première mission deuxième mission la humble servante na première mission nazalaki na tongo na kolamuka boye 6h du matin na kotombola moto akosia na nga mbongo ekobima na Zaïre mbongo ya Zaïre ekobima pe franc belge ça dépend ndenge mbongo ekobima po ntango wana mingi na bandaki komona mingi franc belge na Zaïre ezobimela nga il faut nasilisa mbongo wana de 6h 10h juste alors na bandaki kosala ndenge la humble servante na kozwa mbongo wana 6h na bandi po il faut nazwa 10 filles to 15 filles natikela bango nazwa basolo na bango na meme pas sirène na kolue taximen moko parce que ande koboya makambo kosomba mutuka mbongo wana efusi na mokolo yo osomba mutuka nini nazwi mbongo wana na okende siko esika oyo bafi ya légère bazali na okende esika bafi ya ndumba bazali na okende pa bafi oyo bakipaka te na okende na wenze basi ya mabala na humble servante ndozomona mwasi mosu aza na poto kuna obimaka libanda nzokozola mobali wana ozobima libanda oyebi mobali wana identité na ye te ntango mosu aza na mission azwa kaka solo na yo oyebi te otiki libala na yo otiki fiançai na yo otiki fiancé na yo otiki mwa chéri na yo yo ke libanda esika okei wana oyebi te esika okei nazokamwa na humble servante na poto moto ayebisangaki yo no oyebi kuna bato bafandaka yaka tovanda ebele nalobi na bato nyonso te bolimbisanga ebele ya bato fuse moko azoyisangai papa banda naza na kati ya libala oyo nasali soki 5 ans libala 5 ans na libala c'est bien papa nazozwa azemi te natuni ozozwa azemi te po ani abi nanga te papa naokopa te bacomplikation natuni obala abi te na bala te tovanda na biso kaka tovanda me na bise me ata tobondeli tokiti nguya nzambe nzambe kita nguya kweyawa faya moto kita kanga tumba zikisa stérilité bima ekobima te pourquoi parce que aza na eloko akofundela epa nzambe eza ndenge wana te bato bayebaka te ke satan azalaka na eloko oyo afundelaka biso epanza ya nzambe akoyebisa nzambe yo ozolinga opesa ye mwana akobota ndenge basali bala oyo ayebi te eza libala oyo okangi te ozomona nazoyebisa moto mo sikoyo ayebisinga alobi Joseph kende kozwa wana basola bato na okende wapi na okende na bandal na okende na ngengiri na okende na lemba mwasi soki nazwi ye 2 minutes isifi kaka nazalaka na ye soki nakusheka na ye ngai kana koti na nzoto ya mwasi nazwi kaka solo na ye wana nakosukola te la humble servante nakozwa ya deuxième nakei nakosukola te la troisième nakei nakosukola te 10e 15e ntango nakozwa bongo nakei sikoyo epa na ye ya kolombola nzoto na nga mobimba ya mobali yango mona bisaki bino bapratique wana kolembola nzoto eza bapratique euti na monde ya ténèbre eza bapratique ezali oyo ya biso te na mokili na biso te na monde ya ténèbre nde bakomi kosala bapratique ya banyama nyama nde akolombola nzoto ya motu me moto akolombola nzoto ya motu te ya moninga te nalombola nzoto ya mwasi oyo nalingaka yango ezalaka bien mwasi alingaka bongo soki alingi bongo te kosimba ngai te to mobali efo avabanda efo alembola nzoto ce n'est pas normal wana ekomi déjà bapratique diabolique alors ya kolombola nzoto na nga akozwa basolo wana akokanga ndenge nalobaki akokosala yango bamauvais sort mosusu akobwakela ye mauvais sort atali yo na miroir abwakeli yo molimo ya ngulu nde omonaka motu mosusu aza na ye mutu aza na ngulu kati na ye nde ozokanisa te ke yesu kanisa yesu aosalela témoin nani aosalela fou de gadara azoyebisa biba yo molimo oza légion climat kota na bangulu eza na motu mosusu asala lokola ngulu azovivre na poto maza na molimo ya ngulu mosusu sali otali surtout bolimbisanga ya bayo tomboka bandeko nanga bakasayen omoni alongo na krenda nini omoni salite akuna na poto pe kaka salite ndako tali bo même ondima te yaya vert kutokomela mai te solo azei ndako solo sola masuba na poto ndako eza molimo ya salite il faut kosambi kaka bandeko na biso baloba te kaka bandeko na biso baloba te ngai na kote na biso moko na bonanga problème ozomona na bonanga koloba bakongo bangala bandeko na nga moso baatake nga baatake nga ndeko na bango poso okepa bata bandundu soki molimo ya ngulu nde nazoloba engulu ndenge aza wana tala monoko ya ngulu ezalaka boye c'est-à-dire ngulu alobaka epa moto amoni likambo yo ndenge nini yo makambo esimba te boye mama na yebisa bizela ntango kokola moni monoko ozofinga yo mpe ntango kokola ekosala ndenge wana ntango mokolo ngulu akoli ayebisi ngulu abi ngulu yo ande koyebisa ngati mwana nga ndeni monoko neza molai yo mo ekomi molai te ngulu mpe azaka damage ya plaisir mpona bato basalelaka ngulu boudin basalelaka ngulu saucisse basalelaki ya kotumba ye ya kokalinga ye ya kolia ye osomona boudin ya taba omonango ota buda taba
ezalaka buda ngulu na buda ngombe ya taba ezalaka rare buda ya taba basali saucisse ataba rare o saucisse ezalaka rare saucisse ya mboloko omoni charcuterie eza ya mboloko te eza rare omonaka ngulu donc instrument plaisir ndo moni basi mosusu bakoma instrument plaisir yaya aza na baci na batia na ye tala bacan tala baci tala mwasi otali nzoto ya naposa okotika libala mbala moko okotia libala mais ngulu obali ngulu instrument plaisir mutu nyonso akosakana na ye mutu nyonso akokamata ye mutu nyonso akozwa ye obali mobali aza ngulu mobali akoma instrument plaisir kolongola bilamba partout na basi akoti alongola elamba akoti kuna alongola na lion alongolaka mais obi ke papa likambo lobi bato bamona yango mika eza mwasi fo yoka soni ya kolongolaka bilamba et pas n'importe qui n'importe où n'importe comment bamona aksi wana bapesango mpa mobali otala azolongola ne bilamba epa ya moto ta mwasi nekuta ndako ata kutu bongo te epa n'importe qui azokitisa kilote na ye mais bato baattribue yango kaka mpa basi balimbisa mibali okopesa conseil oyebi nakopesa conseil moko oyo eza très important bandeko balobaka mabe ya koloba ke oh non mobali akozala ne ya basi ebele soni te mais mwasi nde soni lokuta eza vice versa mpo bible ezoloba ke mwasi aza aide ya mobali ozokanga très bien mwasi aza aide balobi azali esclave ya mobali te aide semblable. Or qu'est-ce qui est semblable? Ce qui est semblable, c'est-à-dire ça s'accorde et c'est l'autre moko commun. Semblable, c'est cela veut dire quoi? La Bible ne dit pas que la femme c'est une esclave ya mobali. Ozomona pas attribuer pas na basi que basi nde balongola kabila meza soni mibalité, mais c'est vrai. Moi si mobali mutasaka na posa nzoto moi si po jamais tongona na poto ezalaka boîte banduma mibali za basi baye kozwa mibali ezalaka mais biso na Afrika biloko wana pena ezalaka to te boîte moko bandumba mibali bazalaka o basi bayaka korode bango mais na poto moni nzoto mwasi ezalaka attirante ozomona nde moni balobaka ke mwasi aza moto oyo akolongolaka bilamba pamba te o babengaka caleçon pété ozomona Malelisa Marie-Louise Mobuluma Nzengele Marie-Louise Bololé abanga ketumba te alongolaka bilamba motaka binaka motaka tout ça quand les musiciens vous chantent ces choses là bazo bisa biso makamoko ezongisa biso na normal yaya eza na basi ba kitoko maza faible moi ce otali yaya na biso ya solo humble otali moi so tali elenga moi si yaya ozomona kama ça zongenga ozomona ka tiki tsaka nzoto yaya mais tiki tsaka wana na bachabati zéro donc ça dit ye yaka tokeni azaka mutu mo kamata note o ye bi note na vocabulaire ya vie na no ezaka te ka oui maman oui 100 € oui 200 oui 300 oui bonbon biscuit pas de problème chocolat kutu pona biso akei biso pamba kei moi ça so nda musicien moko petit moko pamba bazokosa bango po bolingo na ngai akoboma ngai bango na chérie abiso azozwa bango fere bango nyonso pozo benganga apôtre na bimai na ete apesa ki oniteka pona succès po baninga bamona. Est-ce que tu comprends ces choses là? Frère po baninga bamona masakani na nzoto nao ma sœur mon frère ils en a batu bazande ngwana ils en a batu musu bazali serpent babwa que te tombe ya serpent mauvais sort à serpent la humble mensonge songi moni serpent akosaki mwasi na mobali na jardin de batu musu azaba ko que le serpent donc on a comme musu azaka nyoka vinaika nyoka za total ma serpent. Pourquoi? Parce que bato ndengo wana bavandi na lubanzambe te bato ndengo wana facilement et puis tant nous okende na deuxième mission la servante de Dieu ya kotika escargot to kotika nyoka wana ezama sécurité yango mona ka mutu mususu azota mwana nzela oyi ndenge baboka na miroir soko yoki la ebe servante ota mwana nzela oki ko eloko mona ko cher de plus malili moko pa oki eloko mona tikotio na nzoto telema kake siko za na banda prière ata bato baza 10 000 la embe yokanga ata bato baza 10 000 banda prière wana parce que côté déplacé te soko déplacé eza le quoi dit au perdre terrain et loko taki wana zongi sango petit kaka wana nazo bisa mutu mafunga mamisu et loko oyoki loko mongo na nzoto koti kaisika monta musu na pongi koti mbala moko kaka sika wana banda prière le ban zambe na zongi sango esike uti retour à l'expéditeur eza na bato bazo kufa mama à partir ya miroir babwakela ke loko moko ekota na nzoto ndazo beba alors na biso ke humble abandi sur moi wana tant que tozonga ebisinga lobi en tout cas Joseph il faut na que les papa na ba kozona ba eloko ni na kosala susu pona komeka ko détruire makambo wana ya bana basi kati na église mais en attendant première mission na ngana deuxième mission chaque jour au Msambongo na sa kusia nanga na kobanda 6h ti
18h, il faut 0h, pardon, dans un mois, moi, 10 à 15, c'est-à-dire, c'est à 9 t, on a 16e t. Alors, mais na kati ya bana basi wana sirène azaki zoua. Amne ko linga jamais ngana mwana mwasi mususu. Na ebite na baki likambo ya Catherine, hein. Na beti histoire Catherine. Ah. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des héros à héros. Maintenant le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est cette nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, la humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson l'échec n'est pas la fin. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Sukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza elemo, toza bilemo, bozali bilemo kati na nkolo Yesu Masiya. Bonga pelokole, bonga ekomi, tango ekomi ebelemi na porte na yo, Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe, avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Yesu atikali na kaka bisika fandi aza kokota na ngwende na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des héros à héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwa. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà en ligne votre album de 0 à héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Dieu vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Et si quand Nzamba lobioz à la kobujete, okoyako raté jour ya visitation na yo. Je sais combien la souffrance est douloureuse, mais une bonne nouvelle, les serpents de rage, Jésus-Christ s'est élevé. Regardez vers lui, il a la réponse à toutes les questions. Oh oui, la solution a toujours des problèmes. Qui tourne vers lui les regards, le visage rayonné de gloire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Actation nayo, fika esu akonza na bomoi nayo. Changer de vie parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour de son retour. N'oublions pas que la mort aussi peut nous surprendre. Ma Bible ande kosala zuwa na ye ezani mwasi nyonso nga na kolinga na motema na nga lokola bolingo na nga nalingi akosala tu adestabilize biso akosala te soit abwakela mwasi wana maladi soit aboma mwasi wana mais sans accord na nga na bandaki koyeba te nde bilingalinga oyo yaya eza mabe okende kolinga mobali mosusu okende
mwasi mususu omonika kitoko mwana mwasi yo yo kaka esili po nanga alors basi nanga nyonso ona ndeko kolinga na bolingwa solo ke na lingi mwasi akola tout un jour nazoloba fi moko laki na mami ayebaki nzambe te tango mwasi wana sirène ngasi ko na tromper omoni katikati ya baso nazokenda bango 10 na mokolo to 15 na mokolo anakenda nga na mami na tromper ye mais tango na tromper sirène ayebaki déjà et comme tango asola mami solo yo eza ya bolingo ozokango comment est-ce qu'elle a constaté que solo eza ya bolingo mwana azobisa mobali oza na sina oza na bana mais osalaka bapratique ya ndenge wana yo kenda kozwa basola basi opesaka ngo epai ya mwasi na wana ya buto oza na ye ozwaka basola basi okende opesa ngo epai sirene ozalaka nde ndabimisaka bambongo na poto nde asalaka yo ozala tout ça oyebi te ozomona akozwa sikoyo solo na abi ayebi osola bolingo aye kobebisa mwana mwasi wana abebisi ye sexe na ye na solo wana abebisi nzota mwana mwasi mami wana akomaki libuluma nzengele ndenge kolobaka c'est-à-dire eloko eza te mobali akozala na ye te donc amonaka boye nalobaka nzambe limbisa ngai na mabe oyo ngai nasalaki ezalaki ngai te abebisa ye nzoto mpo mobali akende koyoka su mobolamu kuna epa mwana mwasi te nde omonaka mwasi mosusu bakobwakela ye la humble atalika na miroir ntango nauti na basolo na nga amoni mwana mwasi asepeli na ye te azwi molimo ya mpuku abimisi na kati eboka abwakeli motu molimo ya mpuku basi ebele la humble etikanga na biso likambo oyo eza ekomi soni na poto soki ozoye bango mpe la humble nafungola o ekomi soni na poto bazoyiba na baboutique ndena ya kuti image ya moko ayibi akotisi soki mpe nini na kati ato silikeli ngai merci silike na yo tomboka na yo yina panzana soki okopanzana kiasuluka soki nini sala me na koloba verité molimo wana ya koyiba eza molimo ya puku ndenge azalaka puku akotaka esika obino bopermettre ete ayibi basi ebele bakomokota la humble akoti boutique akolongola boye alati basuti ata 15 alati awa akangi akena basous-vêtements alati akei akena bilamba koyiba bimi na feti nyonso il faut azala elamba sika wana fi moko abisanga lelo oyo nazwi délivrance na ngai alobi na bafeti nyonso il faut nasala nyonso ntango wana akende koyiba elamba biso tozoyibela bamusicien bilamba musicien na bino wane bazalaka na kini bayaka wana il faut nasala tuna bapeti na ngai oyo baboye oyo ekiri boye tokoyiba bilamba topesi bamusicien na bilamba mpo babwaka kaka biso nde moni mosusu bazobwaka oyo mamitel oyo antonio oyo kasongo oyo jani nzoka bato wana bakenda ndeka koyibela bamusicien bilamba eza na molimo ya moyibi mwana mwasi asakoti nango asali valise la humble yango fo oyebaka eloko mosusu bazotinda parfait bazotinda soutien bazotinda kaleso bazotinda elamba costume robe wana ayibaki te il faut oyeba yango oyo akoyiba ezaka ya moyibi ata oyibi ya bino moko ezaka akoyiba ekipaka te oke nde naoki mosusu azobaya papa kasi te nde biso bandoi biso so babio bambongo na biso moko oyo bayiba bato mindele bayibaka yango torekipere yango na koyiba ndenge wana bakokota babutiki nyonso bakosilisa bilamba bato na koyiba moto azoyiba ntina mbongo mobali na ye yo sokanisa soko oyibi mundele nde osali lisumu te osali lisumu ezaka moyibi ozomona ezaka moyibi la humble po to ebebi mosusu azwi bana na ye moko akomokota na bango na magasin ayebisaka bana ndenge akoyiba bana mike akoti na bana la humble noki mawa nayebisi mama na bi mama pourquoi tu as fait ça abi papa je pleure jusqu'aujourd'hui nzambe na yo kenanga mawa bana na molimo wana ekota bango te alobi na kaboli molimo nanga koyiba epa bana parce que biso ekomaki caméra akomi koreve biso nakomi siko okotisa bana nanga so nakoti bana nanga neti bachokola oyo babiloko mike mike bana balingaka bakozwa yango batieti yango bakundi yango tobimi ole tosomba tokosomba te tofutika afarti ya moko misusu toyibi makotisi bana na kimoyibi na ye siko ozozela lobi bana na bakoma banani ozozela lobi eloko nye ekomela bana wana en tout cas nazobisa mama moko azolanda nanga papa moko azolanda nanga s'il te plaît c'est très important kokotisa bana na makambo na yo te parce que oyo yo ozoseme lelo tu vas les récolter demain yango ozomona bato mosusu bazoseme oyo barekoltaki bana ya poto tozongela likambo oyo bato babengi nga likambo ya bana ebele bana poto nayebi te soki babengi oyo babisi oyo likambo ya bana poto babebi ebele babebi na balivre babebi na bafilme pornographique papa mama zongela pouvoir na yo ya bopapa tozalaki nango na kati ya Congo na biso na kati ya Afrique na biso lakisa mwana koza papa j'appelle la police oningisi ata ya minu avant police aya yoka na oke baningisaki nga ya minu po asentir ke papa aza papa mama aza mama maseki eza te parce que soki mwana wana bebe mwana wana akokota na libulu mwana wana akobeba bondoki mwana wana ekozongela kaka kolia bino moko eloko na ngai na
Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin d'un apôtre Chopa Lobby. Tu remets à l'Ikambo, ya ba ndeko na biso ba jeune, ba leki, ba yaya, tout ça n'a pas un peu génération encore. Donc comme la Bible nous dit, jeune réjouis-toi de ta jeunesse. Ba boyote, babi c'est là. Marambo zo sala na neto ke décembre apôtre Chopa. Mutazo calculer déjà makamba au sala na boîte na mois de décembre. Place ayaka liboma mutu na se makoli kolo elingo koka. Babi eza mabete réjouis-toi CP lolingo lata na style lata. Oh modèle nini ebimi misikolo sala. Oh maquillage mikolo bazotia lentille na suki sala babi eza mabete réjouis-toi. Ouais. Babi eza mabete eza nango bien. Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache-le qu'un jour, Dieu t'appellera au lekana jugement au kende koloba. Parents yo pozo tika kamwana na yo na ba bêtise wana tika. Nzamba otuna yo bano yo bimisa ki po ya pasa yakini na poso ya te. Yo mom to benga ki. Ba ostambi so pe ba otuna mwana no tika ki wana. Oyo kaka osenga ngala pesa yo wana zolemba. Misusa zaka na mwana moko azolemba na ye. Na pamboli nzamba kumisa mayana nga moko za États-Unis na bitifa na yebisa oya ngai aka ye moko mwana na otanga la kombuta bi mwana ngaka moko la mwasi na yebisa kaeke si tu es dehors tu es aux États-Unis mais si tu es chez moi tu es au Congo donc na kati ndaku nanga na zaka na Congo soko bimi banda aux États-Unis kendo ko sala na États-Unis na bino mais leko kota na ndaku nango zanango Ozana Congo kozala na yango donc il s'agit mbato ozana ngo il s'agit punition kozala nango nazo vivre na yo na Congo mais libanda aux États-Unis na bino voilà ba mama oyo biso tozo linga aza libanda za na France akoti na ndako aza na moko ya kota na ngai mwana ne na France oh baza na fête moko ba fêtaka fête munindeko mwana fo ba camarade nom ko na fête soki na ebite kuma fête des amis soki des amis moninga na koya kolala pa na yo akolata soki pe pyjama yo pe okeno kolala pa na tala no essence na ngweza tala no fête mama ngo ekutana ekutaza alobi na papa mutatikala abizana tuna no mama abino lokole les fêtes de pyjama voilà pyjama abilo fête de pyjama na tuna no mama abino mama a fait de pyjama bana bakeni mama abi naboyi fait de pyjama lelo ezate na fait de pyjama lelo mutu na mutavanda et pas la bango donc on a aya kolala pa baninga olati pyjama oyo kolala pa baninga mama la bi jamais lelo na pyjama bana nanga bakolala pa langa balata pyjama mais bakolala na ndako bakia sulele nga mwana azi pyjama webi d'abord pyjama bana basi ça déjà ni babe ngoni robe de nuit ni ba pour la pyjama parce qu'on a ta robe ni ça pyjama pour la parce que bakia sulele nga mwana. Merci beaucoup donc édiquer moi na mala moye wana zali à venir na yo ya lobiso qui parfois c'est la princesse les pour papa moi maman moi bandeko ba pesa ki moi conseil donc c'est pas ce pour inakanga ya na ma bete mais ya moi biso ko fando bi là ça t'a moi na moye. Merci beaucoup, c'était juste l'ambiance de l'émission après tu peux la seconde na pesi bana zambie mote mingi na pamboli bino numéro na bobo benga facilement naza na imo naza na WhatsApp naza na Viber naza na ba réseaux sociaux ebele nyonso naza 00 243 numéro nanga pour ça plus simple numéro le plus aimé du monde 099 418 27 27 donc aussi apôtre Joseph Chopa mais na ba numéro moko 00243 081 00243 81 981 84 numéro privé mais na pesa ngo bakinyo sosiko parce que yangonde ba réseaux sociaux soit bien na pas moli moi na la blessing anniversaire de blessing Chopa la plus jolie de fille de papa moi na mingi n'a pas moli pe humble servante de Dieu notre présidente du Parlement céleste vendu va confirmer déjà donc à la mingi te makamuzo le cas na 5 kaka na bande ko ngai parce que boza kuna bo voter oui parce que pas voter même dans cette prière ba bonne na pona Congo parce que makambo na moni na pona Congo na mona ki makila makasi
azoyebisa bandeko na biso nyonso baza na poto masa na nga odombo ayebi azoyoka nga bokechu nani bino tu res kazadi bato nyonso na obiki nga naza mama na kombata nga kolo tokoka bakombata me naza awa donc nazesando tobondela makasi mpona Congo totya yango na mabondeli bapaster nyonso bo baza na poto kozoleoya bambala kotya Congo na mabondeli makambo eza mabe biso toza si place tozomona yango nzambe apambola bana nzambe nyonso apambola ya ngai apambola baninga na ngai ya ngai ya motema kefo so pongo dikale anyo akombe likolo okoko nzambe apambola yo mo ozomona ka c'est bon nga so na bi c'est bon et ça c'est bon. Merci le pasteur Albert Okoko de Pispal, que Dieu te bénisse. La pasteur Nesombo te kade na lobanga na bino na rolonga mpona nkolo nazala fermé. À chaque fois les salons de l'obanga na bino basala nzambe toujours respect. Toi toujours na sama kolona bino na bosa binoté bino ba banda ko soutenir Lazareth nous ko soutenir la princesse na ba prière na bino na bani na mo ba benga cette famille na zanga ko tsote na ba prière surtout za ba héros dans l'ombre ya les Nazaréens. Donc toujours partager mes missions na lingi bino de kolangai Didier Mobala Mobande Fapembe tout ça qui na kina boza ebele ba maman Anne Kalambaye le docteur Alfred Kopé salon c'est le cœur de Dieu boza tellement ebele et puis nazo sepela pour nazala maman na ngai ya bien awa maman Maria Momo na pe émission à kosala awa aza déjà na Kinshasa a ekota la Lazareth donc makambo eza normal parcours na Lazareth eza normal dans ko santé kolo azo sala toujours le sambo potikate donc il faut la kati la bala nzambo lelo sali merci. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe